Merci Kabouya, merci Maman Osia du Congo, merci Nabino Balandi, nyonso ya chaîne à Libération, Bino Oyo Boboza Kopé Sabiso Confiance, Boyebi, et moi Namboka, Bruno Mimbenga, personnalité politique, Otozali Nakati Bitumba Résistance, Tozongi, avec force parce que Tozala Kina nous Nakati ya moi repos, santé, Banaï Ko déranger, Nenge Boyebi. Alors pour le moment, Tozongi libre activité Nabiso Nyonso, Nabisa Kibino entre les 5, les 4 et à moins février, Tozonga Lissu la balabala. Tozonga na balabala pona ko réclamer Bunagana. Pona ko talisa bayi kongomani que non bino boponi nzela élection mais Bunagana na ngai, Bunagana na yo, Bunagana na ye, Bunagana ba kongomani baso exact toujours na contrôle ya ba Rwandais. Yango wana déjà bomoni na yei avec force parce que nazo comprendre te batu babandi pré-campagne électorale. Tozomi tuna période ya campagne électorale là le bandité. C'est ça que moi na maman Denise Nyakeru bauti ko nommé Awabo Christian Bosembe. Bolo baki boko sanctionner batu oh nyonso bako banda pré-campagne électorale. Pourquoi bozo ko sanctionner batu wana te? Tshisekedi ye moko ba bandeli pré-campagne. Mboso na kenge asaleli abandi propagande. Jean-Pierre Mbalelo obo partout na Kisasa boko mona batu bako tambola. Voter ngai songolo pakala bazo bosana ke Congo eza Kisasa ka pamba te. Au moment où bino boko sala après campagne vidéo moko batindeli ngai pa bande ko na ngai na mbandaka et pasi na moni pasi bisika ba ko enrôler batu machine ezalité po bisika ba ko enrôler batu wana po ba kene ko charger machine wana eza ko zwa 30 à 45 km. Imaginez qu'on ne pas na biso na ba Équateur nzela malonge ezalaka te, transport ezalaka te, bato batamba soit makolo soit vélo. Alors bandeko na ngai bino bolingi bokende na élection mais Bunagana eza na kati occupation mboka eza kokende ata bino moko bozomona bendisi ya sindita te ke no mboka eza kokende nani alalisi ba congolais pongi obo ya ba bébé. Et puis nous sommes au Comona, ce qu'on a dit la plupart au Comona Kaba, toi il dépêche ne pas vous savoir dialogue le Koyemba pré-campagne électorale bandit mais à soi ce qui vous tali boé bon mona que non élection et ça les maté pas maté bon talent dans centre électoraux liboso na 2006 bisika centre ya rolme banaye ko salema babanaye ko bengi sa ba comédien pour na ko alerter batu ba personnalité oh ba leader d'opinion ba côté culturel ba ozobesobe ba ça ici ba musicien pour na koyebisa batu non bokene ko sa rôle et puis chaque centre d'enrôlement boza ko mona ba fiche ba kaliko ba ko tambola ba ko loba mais oyo ko sale malelo oyo boy de so kena ba école oyo ba te que enrôlement ko salema yangwana na bisaki bino bokomona Denis Kadima komanda komatisa ba jour oh ekoki le 24 oh te to bakisi 2 semaines oh te ti jusqu'à ce que bokomona keloko oh ça maka en 2016 tangu ba député bakena ko bon ma candidat député bakena ko tika ba komona bango seigneur zwana embongo mais élection tika ko sali maté et comment qui ba corps à Saint-Sylvestre oh à l'époque to ba ko kende akor à Saint-Sylvestre Félix Bandoke na mutuka moko boya ya matindika eko fula mu pepe mais so botali le Félix ba Rolex ba montre à $100,000 ba mokase à $15,000 abosani bisika uti yango na ko ebisa bino bande kuna ngai mois ya février awa bonde to loba abo pas question to tambola pona pas question d'élection na RDC mboka est occupé peuple congolais tellement to bengana batu obo ba chekulaire ba frapper obo même ils moko frappa comme ko kamba ba vol mutu mikolonga na zo benga ba vol mutu ça veut dire ba voleur yango l'important c'est manifestation to ça ko sala biso to ça na opposition républicaine té nous sommes dans l'opposition radicale parce que makamozo kene mabe na kati ya mboka oyo boye Tshisekedi a dit très bien que non, il a mis le pays en danger. Lui-même aussi, il est en sécurité. Mais ce qu'on dit, les Congolais peuvent quoi tout ça, zoba, député, on attend parce que nous avons millions de bango, na banque. Pour la nuit, nous militaire na bango. Bon, tout na bango, yo papa oye. Est-ce que pour que s'enrôler, il faut kumba mboka mobimba. Est-ce que na France, na Belgique, na Sénégal, na pays à Sud-Afrique, est-ce que biloko na pas mouton na carte électeur na il faut bien na mokili mobimba.
pourquoi peut-être que na ko so ba passeport na ba visa na ba ambassade pour ni ba benga ba tu ba te ba ko accompagner bango. C'est des questions que nous devons nous poser. Yango bozo mona biso ba Bruno Mimbenga oyo boy. Ba réflexion na ba esprit to comme nango. Soki congolais nyo so ataki yango na ba kabu na ba maman aussi na ba ndeko musuto mundala bango elinga les la premier. Parce que mutu tamo akenda ko so $21,000. Tant mutu akenda ko détourner 30 millions. Tant mutu azokenda ko sala mutakala na ba réseaux sociaux. Pona nini bazo bengisa bino te. Puisque comme tango a campagne électorale bakumba kabino pona ba 2000 francs. Mais ça passe na mawa bande ko ngai. Yango na bengisi bino, nous n'irons pas aux élections, nous devons chasser ce régime. Vu incompétence na bango. République est comme une république ya ba promesse. République est comme dans l'état ezali sous terre en mboka. Ba Rwanda bazo piller, bazo boma, bazo kata, bazo ba or na biso. Na kisasa ka distraction na kata distraction. Ba Rwanda bazo tonga. Mboka na bango. Biso ba congolais ba kolela. Mais likola 3000 francs on dit o te ka conscience na yo au lieu oya o se joindre na biso au préféré on na ba député wana. Ça passe. Moi na Congo fungola miso. To fungola miso bino pe bande ko na biso o bozali banda. Ya mboka boza na Brésil, boza na Angola, boza na Afrique du Sud, na Sénégal. Il faut botelema. Boza na Canada bisika o ba bia ko tia ba centre enrôlement. Bo kende ko sa rolete na ba ambassade wana. Eza piège ba tieli bino. Parce que biso tolobaki yango on ne libère pas un peuple mais le peuple se libère seul. Mais si ko boye total mais jar nini ya peuple o toza nango Nzambe. Lelo oyo boye bande kuna ngai mboka za na sécurité. Na yebisa kabino Alir Félix Tshilombo zo me mamboka. Akomela kabiso na guerre tribale, xénophobie, tribalisme, népotisme, lelo oyo boye bande kuna ngai. Bande koma ba na Lubumbashi. Batinde ngai ba vidéo. Balobi ndeko Bruno Mimbenga tolandaka yo. Olo banano makambu o. Na koloba makambu o combien de fois? Félix est président tribaliste, balobela yango na monde. Preuve ane botala. Signe éditeur régime ya Tshisekedi komi na suka. Ndenge Mobutu akomaki na suka, akomaki ko gérer république na bandeko na éclat. Ya bandeko na ba bandi. Lelo oyo boy Félix asali boto bengango abengani bato misusu po azali en sécurité. Il a trahi les accords o basinyaka yena ndeko na Rwanda Paul Kagame. Sota na ba nomination kabande kone ba Kasai. Ses cousins, ses cousinettes, ses neveux, ses nièces. Oyo boy Félix asali na kati ya cabinet na ye. Qu'est-ce que se passe au Katanga mes chers frères? Ngana banai ko bisabino aboy bande konanga Équateur bande konanga ya Congo bande konanga ya Baluba bande konanga ya Katanga totele mato benga na Félix Tshisekedi na batu na o nyoso oyo bona ba Rwanda baza ko kabola biso ce qui est là ozo le kana eza inacceptable lelo na zolo ba awa boye bande kona biso ya Kasai boyebi ke bakima banzali bere na Kasai ba boye pe ko tongi pa na ba to ko loba yango parce que bozo yi ba mbongo ezaki destiné tongi pa na bino. Mais bozo koka otongate, vous fouillez votre province, bozo kene na province bato misusu, au lieu de changer ba comportement na bino bande konangai, vous êtes là en train d'acclamer Félix na benyo so Félix a kosala. Lelo oyo boye na vidéo ana. Bande ko ya Félix Tshisekedi, na ba partisan na ya UDPS, bande kona biso ya Kasai. Moi je ne suis pas tribaliste. Bazu drapeau ya Moïse Katumbi, chapwe. Baso tumbi yango. Batumbi befiji ya drapeau ya Moïse Katumbi. O bazana Katanga Bo se rappelle na bitumba o ezalaka à l'époque ya papa nani oyo boye Kingu wa kumwanza benga baluba banani. Guerre tribale entre Bakatanga na baluba et banda le loté. Mais o bandi lisusu oyo boye. Nazo interpeller conscience ba congolais bo tomber na piège ya Félix Tshisekedi. Bo tomber na piège ya Rwanda te. Ministre intérieur, ministre le plus médiocre depuis République démocratique du Congo zali. Makambu oyo bo aselo ki kolandela yango oyo bo ya sécurité ya ba Congomani. Ba militaire de pêche, ba Kasaye ba tumbi drapeau à Moïse Katumbi, soit disant que Moïse Katumbi aza congolais te. Et puis, eloko wana bazo sala ngona bambeli. Na boko tia ba image wana po bambeli banini na YouTube bango tema Océan du Congo komi lokola nde ba Lukashenko Océan du Congo pa pirater ba pirater a Perolo wa. Et déjà ça kola kisa message. Et puis ba ko bani na Chiruba. Mutu nyoso ba komona réfugié Moïse Katumbi ba ko boma ba ko tuba ba mbeli.
quelques minutes après comment on appelle bande konabiso ba katangi ba bimi na drapeau ya IDPS na drapeau ya Félix Tshisekedi ba pelisi ya moto na bambeli balobi o pe ba komona na drapeau ya IDPS na katanga za Moïse Katumbi ba kotumba ye ba koboma ye. Imaginez-vous koto bo baluba ba bimisi bambeli koto bo ba katangi ba bimisi mbeli et ça déjà message ba kotalisa donc tozo kene na guerre moko tribal. Ce qui est total attention, nazo bengi sa communauté internationale. Nazo bengi sa aselo azali censé à protéger peuple. Na mona nga ba ministre intérieur, mais le ministre a morfe intérêt au cas aselo non natika ko mona été. Un ministre intérieur ba gouverneur ba respecter ka été. Un ministre intérieur ba policier ba respecter ka été. Alors, musala ya ministre o ezali nini? Parce que yo mutoza na sécurité ya bato. Yango wana tozo bengi sa peuple congolais ennemi na biso ezali ba Rwanda na Félix Tshisekedi. Parce que là botan baluba na baswali ba obunda ba okabwana et ko profiter na banani ba Rwanda ba ko profiter nango. Alors ngana bengi sibino boye ba makambu oke no soki to tomber na erreur ya tribalisme ya Félix mission na biso to ko réussir yango te baluba ba Rwanda plutôt ba koya ba ko récupérer mboko na biso et puis biso to ko tikala wana kaka pona kolela pona koloba loba papa. Tandis que nous avons l'obligation bino bato bozo kenda ko bomana ka pona Félix na Moïse Katumbi. Oye to bunda pona na mboka. Oye to bunda pona république. Ni ne so pekisa bino. Donc on a moins février na bengi si bino boya. To telema bunangana yango oyobo. Bino bolingi Congo na bolingi ba Congomanité. Bunangana za na contrôle ba M23 ba Rwanda bazo contrôler mboka na biso. Ça fait combien de jours? 225 jours le oyobo bunangana na ngai ezana maboko ba Rwanda et puis baza ko exploiter ba matière première ya mboka na biso. Qui peut faire ça dans le monde? Bon moni na Pérou. Ba militaire ba Congo bon ba péruvien. On explique ba comprendre expliquer ba congolais. Ba péruvien ba bimi ba lobi tozo benga la présidente oyobo parce que na Pérou présidente na bango ezali mwana mwasi. Bazo beta bazo bomba bazo ya na Irak ndenge moko mais biso sikoyo boye ba congolais bokomi ba fanatique ya ba Katumbi ya ba Kabila ya ba nani ya batu wana nyonso ezosala na kanda mabe pasi na ngeza kake nous n'avons pas assez de moyens pour mobiliser peuple kotali sabino que non nous devons nous unir parce que tant où yon de konanga kasa ozo soutenir Félix mais ozo sanga sika kolala yon de konanga kata ozo soutenir Moïse Katumbi ozo sanga courant yon de konanga Équateur ya Ubangi ozo soutenir le médiocre ministre de commerce extérieur quoi Boussa ozo sanga sika kolala olie boya to sangana to simbana to bengana ba dirigeant oyo boy parce que soki botali Moïse Katumbi na oyo bo Didier Boudimbu na bisa bino Didier Boudimbu c'est grave volmout échec la bakanga plusieurs fois na Belgique à côté ba prison pour na ba frappe bana au na Belgique à quel contenu ba propos séparatiste siège na ba tumbangu na Katanga oyo boya kola kina famille ya papa Bemba Saolona Boussa batangisi na mbongo ba Bemba à quel contenu ba propos mabena na Norubangi batumba siège na et puis batuana Félix azo protéger basa tire le pembe na bango il faut pas fungola dossier judiciaire contre batuana policier oyo balobi bili ba militaire Moïse Katumbi ba ko sala ba manifestation alobi bino ba ko soutenir un étranger Obama zaki président na Afrique na États-Unis azaki nani n'est-ce pas d'origine kenyane président ya Ghana oyo boy papa na zaki nani n'est-ce pas un anglais mais le loboto la développement à Ghana. Oh, il y a un Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Aza papa na sa burkinabé, maman na pas d'origine burkinabèse. Ce burkinabé sont des nini, bon excusez-moi. Donc le problème est à Congo, ezali à cause de bateau, bazar na courage. Ya ko benga na ba miyebi, ya ko benga na bateau, tout bazo travailler pour na ba congolais. Et non ma kamonabino de père et de mère et de consorts et de terre. Si quoi bon le que non, bateau ba boma Congo ça ba étranger. Si quoi boto le ba ni fait, si quoi na kaya Félix et Tshilombo Tshisekedi. Félix c'est un Congolais soi-disant de père. Mais bon, toi, le macamo Félix, ça sali. Azui mboka, ba minéraux, ba nini, apesi ba Rwandais, po kaka, ye avant dawana. Mais pour na ko travailler pour na ba Congolais Félix ya ko sala yango te. Yango na bengi sibino, bino bande ko boza à l'étranger. To simbana,
Bon soutenir bande ko Bruno. O yanga lisungia. 2023 to koti, nous devons voir les changements. Les changements c'est la jeunesse. Biso to ça l'énergie. Bon quand il s'attend que non lobita on a comme na 50 48 60 na ko ça l'énergie na ça na ngole le haute. Prévenez bon moni bato to ça qui na ba na bitumba résistance. Ah j'ai déjà poussé à partir à 60 il faut pas que na retraite. Yango bozo mona bazo ko mobiliser peuple na balabala te. Pour bazo tala na âge bozo 5 ans 70 bana ba policier na ba jeune na ba benza bena. Mais biso na ba policier to ko ça l'affrontement parce que ba policier baza ba jeune, biso pe to ça ba jeune. To ko se défendre le ko la mibali. Ndenge ça ezaka na ba mboka misusu. Ba policier ba beti biso pe dozongisi. C'est comme ça mais to ko ça sur ba biloko na ndenge nini. Kako loba brino ba kero ça to ko ça ngona nini. To ko ça ngona nini tango bino bozolo ba makambo wana. 2022 ça année à détermination. Oh boy il faut to libérer mboka na biso. Yango na so bengisa bino bande ko ngai. Na sana kana ndenge na zo mona ba congolais bazo souffrir. Ndenge manière ya processus ya arrêtement ya moyibe ça ko salema mais ba jeune oh boye bande ko na biso ba congolais du kola 3000 bazo ndima ba kene ko accompagner ba miyibi o ba ko kene ko la ba ponga na palais du peuple. Et point na yoki. Un soir disait soki mutu moko baza na Congo central traverser na ba tribus ka ba l'état oh boye. Azo longola bato kuna azo mema bango bana lemba likula 18000 francs ba kuza carte électeur na lemba. Tala niveau souffrance ya congolais ali. Dans la matadi aux ndimi za 18000 pour kuza carte bonasuka ya kazo numéro ya carte na pour na 18000. So na ebite na zo comprendre te bande ko ngai. Yo zo 18000. Na 18000 na sikobo. On me foutre le transport. Tala niveau ya bestialité niveau congolais zo réfléchir. Parce que je ne suis pas sûr que le transport à Congo central ya matadi tina que c'est ça 18000. Sentiment. Ya ngone zo boma biso. Na bengi sibino botelema. L'air est grave. Article 64 il faut salema parce que bato zo bon to sango ndengeni. Boye bango na 2018 sur rataki. Na 2023 ko ratete. Parce que contexte za ndenge mo côté. Félix Elibiso tribalisme. Félix Elibiso Shekula. Félix Elibiso mafia. Félix Elibiso makambu nyoso ya mabe et puis azumbo kapesi yango na ba Uganda. Na ba Kenya. Et assez boya bo sécuriser ba congolais comme si na Congo mibali bazalité comme si na Congo ba basi o ba ko défendre Congo bazalité mais tout ce monde vraiment aussi ya ba Jeanne d'Arc bazali. Est-ce que Mamadou Ndala azalaka congolais de père et de mère mais Mamadou Ndala kufi po na Congo o bo Félix lo ko saka na bitumba Mamadou Ndala yango na bozo mona bande ko na zana kanda mabe et lo que zo sala biso peut-être tout ça ba touté pour na ko soutenir biso bota la organisation diaspora ya Rwanda zanango barubero ambongo nyoso bayibi na Congo abo bazotinda na États-Unis to États-Unis bazotinda na Rwanda pour que no ba continuer ko déstabiliser RDC. Pourquoi pas biso ba Congolais to ko sala eloko nengo wana? Pourquoi pas to ko sala eloko nengo wana? Bino ba diaspora su bosaki organisation yo na Congo ba Bruno bazali wana ba Océa bazali ba bande komissu bazali bien que résistance ngo po bande komissu dikola ya nzala ngana kondana ngai su ba ngote izane nzala na pasi. Ce que sombi accueilli c'est ça pour nani parce que biso ba diaspora to linga kende finga nani lo babo biso to finga mutu te to ko bundande bitumba république ce que botini ba finga banani solution za ko finga solution za ko finga te solution za li changement solution za élection te élection za ngo juste ko changer ba dirigeant o ba sala ki mabe bo changer ba to misusu mais le vrai problème c'est la racine système ko bengana ba Rwanda ba songa na mboka na bango ko bengana benemi nyonso a République démocratique du Congo. C'est ça bota par exemple le président Burkina Faso le obo RFI za na Burkina Faso ko ça terre bengana ambassadeur français pour ba comprendre que non le malheur de nous les Africains c'est les occidentaux mais bino bande ko na biso ba congolais ya diaspora bo ça ma casse na kolata na koloba na ba commander mais za mutu na mukila mukende boza peut-être na conscience obo bukanisa Bruno bino boza manifestation bo le kawana tokola ba papa na ngai kitoko équipe pour la te ba papa Nestor ba maman Célestine ba bande ko na biso moto mojali boza tellement ebele ba maman Jolina ba maman donc ba tout baza na conscience ya ko libérer Congo za bango wana mais la plupart ba kena na poto ba kena ka kosomba ba Louis Vuitton pour bo commanda biso alors biloko wana ekulekate nous nous appelons la jeunesse congolaise tout entière bisika bozali bo se mobiliser 2023 Félix à côté de Likula Mituna biso. Alors on a kana ressources makambo ya Biselele. Boyebi yango awa tolobaka plusieurs fois Biselele c'est un Rwandais, c'est un agent fictif. Asala kapona ba Rwandais.
nazala ku po Kabuya kosala nga signe mosakoli lelo abona sakola biselele bakangi ye ba misusu balobi ono bakangi biselele po bimakana mama Denise Nyakeru ya lokuta moi si ya biselele comme on est à Sosara. Qu'est-ce qu'on reproche à biselele? Biselele aza mutu o bazaki a connexion na ba Rwandais. À l'époque papa Mobaka Rubaka yango awa boy. Biselele bakenaka formation o Etienne Tshisekedi atinaka bango na Rwanda. Mobaka etango akenaka formation pendant 2 ans atala o fortuna biselele non. Si ko botango tulo mabeti ba carte na e ba nini ay komona biselele pembeni ya tulo mabi mutu obo vol mutu obo donc eza cop na wana ba Uganda ba Yoweri Museveni banda ko beta donc déstabilisation ko banda depuis papa Etienne Tshisekedi za vivant. Au moment où bino bazo manipuler bino ba congolais bakei na ndako ya biselele bakuti biselele na passeport rwandais bakei na ndako ya biselele bakuti mutu ye moko au moment où biso tozo luka batu ba soutenir bitumba auto libérer mboka 16 millions de dollars boy cash ça te go cash 16 millions baye na ndako ya makangu ya biselele na Sosimat bakuti biselele makangu na ye na 10 millions de dollars autant il cash puis 10 millions de dollars américains. Et puis là quoi reprocher biselele azaki na réseau ba mafia oyo boye bazara sur berwa na ba Claude Nyarugabo ba Moïse bango tout o ba soutenir ba Rwanda po ba mande ko na biso. Le vrai problème o bo bakageli biselele ezali makambu ya insécurité et puis na makambu ya mafia. Soki bako se rappeler les sous Tshisekedi kenaka na Mirate Rabini Kabuya tika ba Congolais ba makambo biselele ake bon mafia koyiba te sope nini ake kozwa mbongo plus de 25 millions de dollars américains na Freeland Bank eza na terrain moko bakare minye kuna babotola badani mbanza badide budimbu bandeko ya Tshisekedi tout bazonga na Katanga epa ya Fifi Masuku wa mbongo ba Congolais ba richesse et si tu moko eza kananga bakare minye Félix okaye bine loko moko te ayoko signer ba kona batu wana baya ono espace ya bino baya bo nanga bime kare minye na ngati ba vérifier bo kope wana salema biselele na ndeko ya Félix na kati na bombi kombo na dans les prochains jours na kutanga bino kombo na popo mona niveau siko bosa ya calcul soki na ndako ya biselele bakuti 16 millions na ndako ya makangu ya biselele bakuti 10 millions siko na ndako ya Tshisekedi bakuta combien na ndako ya Sama Lukonde bakuta combien na ndako ya bato misusu bakuta combien tala mbongo aleta ndenge zokende Kabuya pasi na mutema. Donc biselele bakange pona makambu ya mafia et puis na makambu ya insécurité parce que mission na bango ezalaki boyoka ki ba bomba Tshisekedi le 18 saki ya solo bon kwa ba osanga signe makambu suto za bref et puis makambu asuka pona kana usukisa Chilombo na ebite suka somo na biso bako Nicolas Lukunde Kazadi donc premier ministre kombo na yewana Kazadi azomo on dirait que biso sa ba université monsieur Kazadi biso tangi pa basango depuis bon mois na nga tangi pa basango bien que maman na biso banoteka bandunda banini mais asali effort to tangi pa basango grand frère na nga tangi na ICC to yebi au moins que bo mutu azolo abuza lokuta yo so na biso bazobana na mboko eza sérieux budget nyonso ba fonctionnaire à l'état basaka na gouvernement ba ko présenter na assemblée nationale mais yo na mutu na Tshisekedi boyokani koloba ono Tshisekedi azo toucher 17 000 dollars Boto ça a un calcul simple. Félix a touché 17 000 dollars. Kabila a touché 12 000 dollars. Donc, député national à l'équipe président de la République n'a salaire. Bon, si comme ce qui a Félix a touché 17 000 dollars. Par les de mort, ça député ils ont coûté 50 000 dollars. Félix a un bon one. Papa Lobby, ancien président qui a touché 30% à mon président fonction de ça. Donc, 17 000 dollars à 12 000 dollars et ça 30%. Botika oui bina mutema bena kindoki bozana Félix azana le vrai problème c'est que Félix azana problème na Belgique soki bokoye ba lisusu Kabuya ba kongomani ndeko na biso ya mongala Zizel Pela baboka biloko na libanda na moi ipa ya Denise Nyakeru alors Denise nani mama na biso Zizel Pela azalaka humilier bakanga bakate bilamba mutakala bakote na avion na moi na Kisasa apporter Félix Tshisekedi plainte na justice belge ba juge ya ba avocat ya maman na ba coincé pour Félix nga sansa ba problème na Belgique parce que maman pa moza ba bien ekuna ba coincé Tshisekedi ba lobby il faut ba no futa pour na mapoto ba mibeko ezali abana kozwa so ya bana
na pourcentage ya mbongo na salaire na ba calculer. Donc ya ngwana bo moni ba instruire Nicolas Kazadi pour na koya kosala info document à salaire à Chilombo o ba komona biso bazo banaye na sukisi wana le reste basalinga si contenu attend mais na bengi sibino ba kongomani makambo za tellement ebele to tikela batu o tate mais le 5 février le 4 tokozana balabala pour na kotalisa déjà que non ba signe ba indicateur nyonso ya suka ya régime Tshisekedi et comme na suka la peur doit quitter nos esprits entre la patrie ou la mort. Pas question d'élection, nous devons chasser Tshisekedi na ba biselele na batu nyonso o baki Kamere nani oyo boye François Beya ba Kaboun tous ces gens là to bengi sibino bo soutenir biso na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 soko za na besoin ko sunga biso na oza nango na ko tia montate pour que non na date auto pe sibino wana to mobiliser ba jeune pour na ko longola bango esprit ya élection na mitu na bango et ko za leloko moko ya malamu bolemba te ko s'abonner bo partager l'émission oboy bandeko baza na Australie papa de Bruno o baza partout et comme na bango ngana suki aboy matondo